les cas. Music is back. El Rey Mago. Chabani record Gabi Chabani. C'est pas appelle-moi au 89 8 222 222. T'inquiète, je te compte demain sur Viber. Mais je n'ai pas Viber. Smartphonisez-vous. Vous le méritez. Ne ratez pas les plus beaux moments de la vie avec le nouveau Alcatel Pop D3 chez Tigo. Soyez branchés grâce à Facebook, WhatsApp et Viber préinstallés sur le smartphone. Bénéficiez de 150 MB, 150 SMS et 30 minutes d'appel Tigo par mois pendant 6 mois. Smartphonisez-vous à 80 000 francs seulement. Tigo. La cité écologique des Mitendi met à votre disposition des maisons écologiques accessibles à toutes les bourses. Tenez, achetez à crédit à travers vos banques un appartement type 1, 65 mètres carrés avec salle de séjour, espace à manger plus balcon, cuisine, terrasse service et WC visiteur, 2 chambres à coucher plus salle d'eau à seulement 32 500 000 francs congolais. Appartement type 2, 100 mètres carrés, salle de séjour, espace à manger, balcon, cuisine, terrasse service plus WC visiteur, 3 chambres à coucher plus 2 salles d'eau à seulement 55 millions de francs congolais. Ce n'est pas tout. Logement type 1, 132 mètres carrés, au rez-de-chaussée avec salle de séjour, espace à manger, terrasse jour, cuisine plus terrasse service plus WC visiteur. À l'étage, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau plus terrasse à seulement 75 millions de francs congolais. Logement type 2, au rez-de-chaussée, salle de séjour, espace à manger plus terrasse jour, cuisine, réserve plus terrasse service, chambre plus WC visiteur. À l'étage, 3 chambres à coucher, 3 salles d'eau, bureau plus terrasse balcon à 85 millions de francs congolais. Contactez-nous au numéro plus 243 82 74 27 346. Happy Congo, une maison pour chaque famille pour un monde meilleur. En partenariat avec l'ONG APSOC. Chers téléspectateurs de Congo Web Télévision, là c'était la conférence de presse avec Ados Ndombasi, lui-même le patronome du festival Toseka. Vous avez vu, il y a eu plusieurs invités dont vous avez eu quand même à suivre les détails. Je pense qu'il reste une seule conférence de presse juste avant l'événement pour que vous puissiez avoir les plus amples détails et savoir qui seront là réellement. Ça sera au théâtre de Verdure. Chers téléspectateurs, c'est vrai que aujourd'hui nous allons recevoir une icône de la musique congolaise, un grand. On ne peut pas. C'est vrai que quand on parle de la musique congolaise, ceux qui l'ont modernisée, on ne peut pas citer beaucoup de chansons pour autant le citer. Et lui, c'est Verkis Kiamwangana. VV Sainter, Ndebino Boboka déjà basango lelo toza soigner mambo belé oyo lelo ba nomination pe belé. En tout cas lelo na bino tokosola boyeba pe bozala informé na mambo belé. Monsieur Verkis, bonjour. Bonjour. Na sepeli ko yambayo déjà bon retour na mboka, c'est vrai que ndaki na poto na likambo etali malade ndeni nzoto na. Non, siko na bien. Na bien, na vraiment en forme. Après combien de temps bon osai na poto? Écoute, na sali nazo sala na yé 1 mois, na kigu na 3 mois, na yé 1 mois, na sali presque 2 ans.
2 ans. Oh. Siko Verkis Kiamwangana, Obato Bayo Kaka, VV Center. Toko Kendate, Tobeta Lisolo à musique te sans que totanga komona. Ce que tozongi na histoire na nenga solo na ba producteur ya makasi ba ko chama kambo ya sika ya ba jeune grand producteur ozo produire motu pesimi tuka biloko ya bandaku ndenge to non na lupango pe na lupango wana nde toyoka te na evite lupango soko pesa parce ba bomba emenea opia lupango pesa lupango ya bandal oui ya bandal wana ki ya chat oui obakisa ki mwambo na ba papier obakisa ki mwambo au moins 80%. Ah bon? Oui. Donc ça y est mutu malamu ndenge toza oyoka ozayi mutu mabe oza boma bato eza bongo te. Mais baloba kaka mais ngana sekaka parce que bon nzambe azo protéger nga tout bazo loba baloba kataka mutu asalaka boye asaka boye mais nzambe ayebi vérité ya mwana na banga na ngai te parce que je me reproche de rien. Est-ce que yo mo sambela nanu bien sûr na sambela na bima oui place milimo bima mais yo mo kolo milimo siko toyebite soki likambo wana okoéclaircir biso nanu bakiza na mamunyoso tu kundaka bato soki yo mutu amatiki mutuka na yo likambo ya oyo elekaki ya ngai oyo balobaki abomaka bato tout ça ezaki collègue na ngai moto alobaki yango mpa chef de l'état collègue na yo ya musicien azalaka na bomo eti lelo bayembaki bango il était question tozala biso 3 mais bango bakelaki bango mibale ntango balingi babima moko alui mais yobimisa biso kaka tona mbongo te alors on continue mais bino ndenge nini miko nyonso boye kaka mbongo alors ndenge nini wana mais namoni collègue na bino azosala mosala kuna mais aderangeaka biso te moko alui président soto oyebi biso ndenge azwilaka mbongo okoyina ye c'est vrai asseyez-vous avandisi bango sikoyo bon ntango avandisi bango sikoyo allez avant de loba te abomaka bato alongolaka mitu ya bato alongolaka makila c'est vrai ça allez chef d'état abengi sakombi nongo abengi albino il faut otinda bato kuna na mbinisa na quartier Verkis tina bato kuna baveille kuna que ndenge baepare bazoboma bato kuna balongola makila tout ça basali 6 mois bato balali kuna pendant 6 mois nayebaka te basali rapport pa ya sakombi a ce rapport par le chef de l'État. Alors, bon, donc on va conseiller le bango, il y a peut-être jalousie. De façon à aussi bon. C'est ça. Est-ce que tu connais le baquet? Non, mais les bérets comme on a boulevard, ils arrivent bizarre. Mutevele mosala na kangi kwa. Mutoye, moi ça même manga, ça m'a taille kanga akimi. Mutobo mangabati. Mangabati. C'est qui ridicule mais nzambe azaka nzambe. Vérité telle la vérité. De l'eau Verkis Kiamwangana, on peut dire que on est fiers, il y a parmi les producteurs et les liboso congolais, il y a producteurs qui a promouvoir la musique nabiso. On est fiers nango. Oui, on est fiers nango parce que mon côté à Koloba, en dehors il y a Nico, na Kalechef. Aloba que ngai na salisa bangote, na matériel. Franco pour salisa? Bien sûr, na pesa matériel pe. Ah bon? Taboulé, na pesa équipement complet. Enfin, on a moni là makambeleka, tout le monde mais quand même na zungso po na zungso na temps. Et bon les kambo balobaka babenga ko wazola nzimbu. Donc on ezalaki tozaki na studio na Kester. To kutura tambo pinto sala to charger ba combo. Ezaki lokola misima gaga abenga na mbobi ngapi za folare ngalingi laro. Yo donc wazola à partir wana bigaga teki li solo kaka. Mais ya specula ngo e panzani. Donc Verkis ezaki nango ka blague kaka. C'est blague na studio. Mais olinga pe mbongo trop quand même. Non, mutu ni na boya mbongo. Na lingaka mbongo o yangai. Soko yangai te etali ngai te. Yango ni ngai na bundaka toujours na zaka jamais pemi na ba voleur. So oza moyibi na ozala jamais na yo. Mais bato bayebi ko mela ba mise belé ba mbongo ti lelo zora ba droit d'auteur misusu e koma mande na kombo na yo zola ngo ba mbongo ti lelo na ba sabam na ba sasem kuna na poto. Non, oyebi malheureusement bino oyebi comment ils ont fonctionné droit d'auteur. Ceux qui ont déclaré nzembo na yo dans une société droit d'auteur. Ata tata na yo, ta maman na yo akozwa mbongo wana te. Bakopesa kaka yo moko. Mais c'est quoi basiri wana bango ba okenda poto te yo ndem toza ko déclarer. Mais non, pour nous déclarer que ce n'est qu'à ezalaki. S'il vous plaît.
pour société droit d'auteur accepter yo, il faut ça la déclaration. Quand on fait une déclaration, on peut aussi contrat les sessions. Contrat les sessions, et que tambola dans le monde entier. Que nous avons oyo, et ça, orchestre tel, hôtel composé à l'ango boye. Mais quand les gens racontent que on a besoin de la part, on a 50%. Il y a un monsieur bimi en tant qu'éditeur, on a 50%, il y a 50%. Moni, na zogi nani mogona collègue na biso mususu ya m'a dit non pas dit le monde, papi texte na France. A dit non, il parlait ban mon biso yo soka na mbongo habité tout le comme ndoté ça c'est mes alliés. Donc para kaka mingita. Non, ça fait peut-être 5 ans. La zone peut historique. Ah, toqué. Abi monga nanze munanga il paraît batali. Nga na zana catalogue mobimba. Parce que na zana plus de 3000 œuvres. Ah bon? Na catalogue nanga. Oui. Na 3000 œuvres wana bati comment auteur compositeur et bati par exemple Kofi Olomide. Éditeur Kiamongana. Et Tisuka, na zana ngo. Donc, aux aura-t-il les lots 50% na yo? Mais ti les lots parce qu'ils ont des gens ils ont dans le cadre de droit d'auteur, ti beaucoup fa. Au moins nous aurons bon na yo. Soko les lots, na pese exemple. Papa Wemba ou bien n'importe qui a sali nzembo. To sali mukanda. Soki mbongo e bimba futaye, ba futaye 50%, nga pe 50%. Botala soko 3000 chansons. Mais c'est quoi Verkis Kiamongana okoya bwendeni? VV Center. Vous rêvez. VV. Vous rêvez. Quoi y a studio ezaka sous-sauté? Non. Orchestre sangoïté? Non. Yomoko bon na ebité soko pour comment négliger ba production ya rasouté ça pour qui producteur ça fout à sauter. Té. Ngana ça toujours producteur. Moni oizo suivre l'histoire té. Faut y en VV Center. D'abord l'autre la façade ndenge komi, autre siko na bar ndenge komi. Est-ce que les autres services gênement bobi oui, VV Center, ah oui, bien mais par rapport à Kalanding, VV, qu'est-ce qu'il y a mangana? Non, on va voter Missika, peut-être, oui. Au moins, nous devons discuter ce qu'il y a, et ça bien. Mais les Kambutoyeli, mais Ngaï, pour la quoi il y a faillite, et c'est impossible. Ah bon? Parce que j'ai beaucoup investi. Et retour, n'a vivre jamais que n'a pas. Ah bon? Nazami on a besoin de qu'on a la salle kabona sala non. Attends na lali pongiti na beti kaka ba locataire na bazo futanga. Et bazala banda ko combien? Donc ko ba gamba ko 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 ba moni na télévision malamu tende ngwa. Verkis Kiamongana toujours fort. Orchestre. Ba orchestre nazo ko aménager bar. Nazo ko aménager pe VV Center mobimba. Ils ala ba toilette na nga, ils abilo ko tout nazo ko aménager bien. Na bengi batu basa ko sala musala kuna yo moye boye bango ezalité mais toko temple na baba te allez botala nga sa musala parce que nga na zo reprendre musique définitivement na âge na ngai na reprendre musique définitivement mais il faut y baper na kotika dernier cachet na mois de juillet ozoya d'instrument za koya na ko pesa sikoyo na ba jeune talent. Ah bon? Verkis Kiamongana, Ozaka président et musicien congolais. Naza président et musicien congolais, na Wumeli na place c'est vrai. Quand les gens disent que ah Wumeli mingi, mais tant que le Wana Umiko, na kepa ya musicien, parce que na mona ka bango surtout. Ah dinga na sala boye. Monsu ba balanga ah biso za ba électeur ya États-Unis wana. Les électeurs babinga bango comme bobe oba l'élection wana bon babi non biso to sala to lingite o sala eloko wana tika lingi to za wana parce que soko tingai intel a separaté soko tiye ngape na separaté soko ti biso bazo sanga oui parce que ngana zaki prêt yango na nazali obligé pour ba te puis là dedans ça me rapporte rien du tout au contraire la PC biloko nangai la PC bureau la PC tout cotisation et ça la marate tout ce que ça le maka oya les kakawana ngaka la misaka mbongo donc batu bazo comprendre nango te mais batu bebeka yo liaka kuna mbongo kulia mbongo wapi na imiko cotisation pamba ya soko $10 ba piaka te mbongo non lia lo mbongo moni déjà dommage que les solo il fallait tout ça lango na émission mususu pour ozo éclaircissement nyonso
Sikoyo likambu ya Soneka kuna ozalite na Soneka tant basalaki eskufaki tout ça qui assemblée générale ngai na komaki vice-président ya Soneka. Voilà. Tant la komi vice-président Soneka, il s'est passé des choses na ke gozaba preuve na ba banque. Muyibe salamaki. Ah bon? Comme Muyibe salamaki na se retira ki na ngai. Na yibi soki sika ba yibaka na zalakate. Na se retira na ngai, ba tikeli ko continuer. Na ke na di ba preuve ni surtout na pesi na l'état. Tala mbongo boy ba ju boy, ba artiste ba zo na passe. Soko musicien kufi, faut que chef de bongo. Bango ba yibi. O ba zo diriger la kata nini wana? Ba yibi. Kata Soneka. Kata Soneka. Est-ce que Soneka ont tiré le ça? Bon, l'histoire mwana moni to kati na katikati. Lelo yo toza na 3 sociétés à droit d'auteur. Que batubino population boyebité. 3 sociétés à droit d'auteur. 3 sociétés à droit d'auteur. Nini. Soneka, et ça ko fonctionner. Oui. Et ça ko fonctionner, baza na bureau na RTNC. Donc baza peut ko percevoir. Le baza ko fonctionner. Sokoda oya Mundonga, bien sûr alongwaki mais azo ko contrôler kaka ko percevoir. Par exemple comme nous avons la banque. Donc Mundonga na ba blaise bango pe na kana bango. Non, c'est ça le problème. Pour les payer, bon, na niveau la yepé, abandaki ne bien. Mais bah erreur Mugi Salamaki tango alekaki président ya conseil PCA, il a fallu parce que conformément au statut, il fallait avoir les quitus à chef de l'État. Il y a ministre de la culture. Bon, on a appelé ça qui est conseil. Bon ministre accompagné bangote. Non, tant que ça qui yango parce que mubui comme il y a bouille za gwana nini e banaki ndenge nini. Ngai to vandi na constaté que babimisi mbongo, ba Mundongo babimisi mbongo. Babimisi mbongo bazoki 200 000 sur 200 000 et quelques dollars 200 quelques millions à francs congolais. Alors tout le monde quand bala moko nakata 200 000 wana 60 000 to pese ba intervenant. Intervenant. La téléma qui m'a bé, intervenant. Ça signifie quoi? Oh, Batouana, il faut qu'on corrompe bango. Ah! Intervenant de banane. Naïbité. Donc, yo po yeba kité, ozo comprendre maman. Naïba kité, tant la monde wana naïbi si ba collègue nangai. Nabi ba musicien. Non, ba administrateur. OK, ba administrateur. Ba bita bokeba, na constaté que Muyibe bandi. Wana na tour à Mundonga. Voilà les Mundonga ko. Nabi Muyibe bandi. Bon. Na tina fundi na côté à Bachanga Misapwana. Aner. Non, Zaner, côté à tribunal de paix. Où est-ce qu'il y a la maille, permis la maille wana. Pas bien inspecteur, pas Tchanga Misapi. Oui. Bon. Na déposé plainte. Vous déposez plainte Kenin. Contre Batou. Parce que Nazali vice-président. Il y a Paulin, il y a Mundonga. Mais tant on a mon ebimi na. Vous avez combien de vice-présidents? Vous avez 4 vice-présidents. OK. Tant on a mon que mais Mbongo ndenge bimi boye na tout non na kina na cette plainte. Wana yomoko. Wana ngai influencé parce que na keniki tina finance. Pour na vérifier. OK, vérifier. Est-ce que Mbongo wana bo pesaki juste bien bolongola ki ndambo. Bon. Babi pas na biso matata mponyo sakanaka te. Soko kako dilongolita 10 francs au prison. Babi donc bozwa quitter. Bon. Bosiko na zoki pa na bango bo. Misiko mbongo na 60 000 buti yango wapi. Et comme c'est un problème, ezali ya ba intervenant, ba intervenant ngo banane. Yobi bangote. Non yobi bangote. Alors automatiquement ndenge na fundaki il faut détournement ezali confirmé parce que mbongo pesi bato mbongo na yote mbongo ba ayandra ba konzi ba pesi ba aider ba artiste parce que la compagnie a monté tambola mais bukamati $60,000 place que boye éviter boye intervenant ngai na le cas c'est alors que ba musicien ba dictateur na monaki bazaki froid tant bazaki froid na bi bon au revoir na kina na poto donc otika kyango en que de façon ndenge wana oui na comme na poto sikoyo na yo ka téléphone grrr bon ya ozaki na raison
bato wana baza ba vrai miyibi ya solo oui wana songi bato ba yebisa ndenge wana songi non bato parce que ba vivre yango sikoyo bakomi bo vivre yango ba yeba sikoyo moni histoire bato bazo et puis nani oyo akoki kozala membre ya Sokoda c'est ça parce que bilo c'est important yango wana fallait to banda kutina wana voilà musicien nyozo zo sali nzembo ou musicien asali même nzembo te azako ba ngai naza membre ya Sokoda donc pour nous à membre ya Sokoda il faut zala osala ba œuvre osali ba œuvre osali ba nzembo na yo so za nzembo so za mta atanzembo moko ba nzembo moko mais atanzembo moko écoute ce peu ba million par exemple donc soki osali nzembo yo osali non seulement osali mais auquel ko déclarer yango na société à droit d'auteur olibinga na sali nzembo boye allez osali mikandala ba ino ezali contrat de cession o basalaka ta basala contrat de cession okomi membre bon tant okomi membre réalité que obetaka mbonda ou obetaka guitare ou yembaka oza membre ya Sokoda mais bino na ebiteka bino monde bo za oyo ka explication ndeba oloba keno ata soko betaka mbonda so ba komaka kombo na yo ke yo beta mbonda na nzembo boy yo kozwa pe parna non wana ezali les droits voisins voilà wana na éclairci la beauté na biswawa wana ezali les droits voisins tango yo artiste osali nzembo dans un studio d'enregistrement au komi ba kombo mutabedi mbonda mutabo droit ya kozwa eza oyo yo zozwa te wana eza droit mususu oyo eza na ça n'a rien à voir na droit d'auteur wana wana ezali droit voisin ça n'a rien à voir alors l'artiste c'est quoi komi soka betaka mbonda betaka nini ayembaka saka ba ngaza muta Sokoda ngana to senga même ba konzi basala séminaire moko bien biso moko to sala séminaire to expliquer Moutouni ko se fait prévaloir que aza muta Sokoda. Sikonga na ana yeba boy. Lelo oyo yo zana na kati ya Sokoda. Ngai na Sokoda na oya Sokoda ya polaire bien ya Mundonga. Siko ngape na comprendre position note. Wana Sokoda mi donc ba Sokoda kwa mi bale. Misato. Na tani na tani lagio Sonekate. Sonekanga zagi vice président. Ozape kuna. Na zape kuna. Sokoda ya Mundonga vice président. Sokoda ya Pole Mukende vice-président. Mais finalement siko najwa kinga nga najwa ki mukanda mo. L'intelligence veut jouer parce que docteur Batoni ba yebi. Okoti kanga na sisa na ebite soko ebi mukando. Mukando bien sûr. Nga najwa ki mukanda mo ya ministère de la Culture et des Arts signé par son excellence monsieur le ministre de la Culture et des Arts, notification de l'arrêt ministériel à monsieur Kiamwanga na mateta Verkis. Osotanga kiango, oui. Osa informé. On a mis yango. Pour comprendre parce que mingi bazo comprendre yango te. Expliquer biso na mukanda oyo biso tozuya. Tongi toyeba. Image c'est tamboli na Kinshasa ba yebisi biso ke bino bobengani ba Pole Mukendi na Sokoda boche bango libanda ndenge bango pe bachake ba mondonga libanda. Non, eza ndenge mongo te ba bengani Pole te. Babengani Polente, trois sociétés, ministre a vendu. Ayoki kuna, bitumba boy, baswani boy, basali boy, ministre a dit bon, na sala ki yango, parce que sala ki yango déjà une fois, a remis qui ba, ayant droit à surtout, na stade. Tout ça, côté Botswana kuna. Quelques fusions. Parce que, yango le monde qui tokoma ki 33 administrateurs. 33 administrateurs. Vous suivez bien parce que tout le monde va comprendre la moitié. 33 administrateurs. Bon, tu vas fonctionner si vous constatez que apaisement est salami mouké. Si vous avez un Owada et il dit que pour ça fonctionner dans Owada, il faut respecter le terme na bango ne balingi na statut na bino. Voilà. Na statut na bino na biso lobby boye c'est-à-dire il y a Owaza lobby. Il faut pas plus de 12 personnes dans le conseil d'administration. 12 personnes. Mais bien sûr, nous avons 33 personnes. Tout ça, c'est que plus de 22 personnes. Il y a les colos. Il faut pas long. On a un rouleau, on a un tikala. C'est là où, aux hommes, on a ma commis désordre. Et ça dit, n'engini. Moutou Pole, tant à qui n'a y qui est PCA, c'est normal. Bâtir PCA,
Mais, mais conseil d'administration, mais tant que il faut aller quitter pas un ministre. Dans 15 jours après, enfin 15 jours avant, après, il faut quitter pas un ministre à culture. Oui. Il y a ça qui a monté. Tant que ça a monté, à combien de temps ça va fonctionner? Na Congo, ils ont fonctionné. Congo, il y a un oh. Oui. Mais non, il faut. Na Libye, c'est que temps ils ont poussé pour beaucoup. C'est Tokenda, Tozo Kenda. Moni. Donc, il y a tant que ça a monté, tant que nous avons ministre Nabiso. Le but que à côté de la culture, nous avons un téléphone. Nabi président, oui, il faut comme là, ministre de l'État, félicitations. Mais il faut être très prudent dans le terme yogotia. On a au Bengi. Na Bengi Paulin Kendi. Voilà. Parce que là, vice-président là, il y a président là. Voilà. Alors, à Salaki Mukanda, erreur à Salaki, na Mukanda on a assigné PCA. Ce qu'il fallait signer ni. À ça c'est l'intérim. Ah, ça l'intérim il y a Mondonga. Non, ça c'est l'intérim il y a parce que c'est comme on a longwe. Donc il y a ça l'intérim qui mokolo. Exactement. Voilà. Comme conseil d'administration, il y a Sika. Voilà. Alors, les conseil d'administration Sika, il y a problème. Pourquoi? Parce que nous avons 33. Dans 33 il faut aux œuvres aux a prévu. Il faut à la chose aller au lieu d'administrateur, comme ça la 40 œuvres, 30 œuvres, mais parmi les 33 personnes, il y a quelques-uns qui ont œuvre mon côté. Voilà. Donc, Batouana, il n'a jamais à l'Assemblée. Alors que le ministre a dit non. Pour tout il faut que l'Ouandingi Ouada à Sengi. Il faut qu'il y ait une assemblée. D'abord, la carte texte à l'Ubiboyi. Ah, c'est dommage que tant il y a milité vraiment. C'est toi qui es dans la vision. Tant que ça, non. Quand même, Mukando, non. Eh, il y a un peu. À l'Ubiboyi. Hein? Ouais, c'est quoi? Puis la page 1. La page 2. Ok. Considérant les tergiversations constatées dans le chef de certains administrateurs devenus à l'Assemblée générale, vu la nécessité et l'urgence, il est créé une commission chargée de. Faut que tant nous, le thème le bini. Et le but est de plus vers qui ça diriger. Ah non. À lui, il est créé une commission chargée d'amender et d'adopter les textes de la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins Sokoda en sigle conformément aux actes uniformes de l'OADA. Forme OADA n'est ligne. D'abord, on a un nombre de personnes. Tous à 33. Il faut bosser à la 12. Il faut à la 12. Et non seulement ça, OADA a le but, bilan administrateur, vous allez payer. Oh. Mais si, c'est prévu. La OADA. Donc, il faut besoin de salaire. Besoin de salaire. Mais beaucoup intervenir, bilan de transport. Mais salaire, ils alités. Mais on a OADA, n'engagez aligné les wana. Bon, bateau, on va vivre quand le wana. Mais ce qu'on est aliwa. Mais c'est quoi vers qui c'est ça? Bon, wana bon. De deux, de répertorier et établir les listes d'électeurs membres de l'Assemblée générale. On les alliés membres de l'Assemblée générale banane. Bateau yo respecter norme ya pour la carte assemblée et ça norme oyo société eza gosenga. Société, il y a droit d'auteur. Il y a droit d'auteur. Par exemple, on exemple la Sabam. On a Sabam une fois, l'Assemblée n'a pas eu Kotaki. Parce qu'il y a des membres associés de la Sabam. Ah bon? Il faut voir bien. Parce que, compte tenu parce que. Nombre d'œuvres, oui. Voilà. Alors, Sabam a lui, non. Yo, tout ça pour protéger yo pour le monde entier, sauf le Congo. Ok. Oui, parce que, bon, à Congo, société est allée. Donc, il y a un bon bon. Alors, on a vendu l'Assemblée générale, il y a environ 400 personnes. Mais bateau va voter qui va 18 ou 28. Oh. Non. Parce que, on va remplir les critères et ça va à quoi voter. Oui. Mais bien sûr, c'est un peu bien sûr, papa. Voilà.
au salé baba non yango pe za ko ambré biso mwandam oui batu mingi oyo bazo comprendre nango te c'est quoi ba mliko comprendre ba comment comprendre il faut pas que les gens va spéculer non bati mokonzi boye non ah di na moli na lobi nga vi na ngai batu mingi ba vi na nga na kola na bu pauvreté te mais na mayile na ngai na kola ndenge yo donc moi je pense ndenge o nyoso bazoloba parce que bazo comprendre nango te bon yami sato organiser les élections des administrateurs dans chaque discipline artistique. Oui. C'est-à-dire quoi? Bino artiste musicien, auteur, compositeur, musicien. Bon, biso tolpes bino 4 par exemple 4 administrateurs. Bino bato saka théâtre, tolpes bino 2 administrateurs. Bino saka boye film tout ça ensemble wana bato ba poni bango, ba kesiko na stade na salle pour passer à l'assemblée pour élire ce conseil d'administration. Donc bino ndenge bozali il fallait quand même bato basara théâtre, basara peinture, basara musique, basara 2 représentants alors. Non, non, après bangonyo surtout baki ba voter. Tout ça ah ba le que toi mandé adopter les textes de la société congolaise. C'est-à-dire tout ça que travailler dans tout ce que tout ça là nan to solliciter. Mais comme vers la fin. Moni na wana ndé et le bité vous avez combien na conseil d'administration musicien bazala combien éditeur bazala combien en fonction wana ale toke siko na salle sikoyo basali sikoyo to sali assemblée totali est-ce que ba texte to sali oyo to amender ça bien bravo maintenant to lingi to tia conseil d'administration nani mutakoki ko voter ba critères ezali. OK. Na muto voter pe critères ezali. Bien sûr. Puis c'est ça muto azani na nzembo te. Ouais. A voter pourquoi? Azani na nzembo te. Vous votez pourquoi? Omoni, c'est ça où mon tezo pela isika wala donc wana est commis vraiment terrible et grave. Mais il faut respecter les normes. Mais c'est quoi omoni na minute? Il faut passer la séminaire na Congo, ba musicien, ba nandi, ba mozutu, ba écrivain, ba tout, ba yeba. Droit d'auteur ezali nini? C'est très important. C'est comme moto so avani na ndako sikoyo Olanda biso. Aotuna finalement Sokoda est commis wapi? Na minute onde to so la boy. Na minute obo normalement Sokoda est ko fonctionner dans le soute. Oh. Parce que, oui, n'a pas expliqué. Parce que Magui est belé. Donc, c'est là parce que yo. Na Magui wana ozolo ba wana. Ba problème ke ni ba ochoko taka mingi te. Tolo ba ke bango pe ba côté na Magui wana. Magui ezali mingi. Il y a même des artistes oyo ba fungoli ba compte. Oh, bazoza ba mbongo ya mbongo ya Sokoda. Bazoza na compte na bango. Wow. Vous vous rendez compte? Oh, alors tout quand même beaucoup parce que azali intel non ndenge wana te beaucoup moins la pièce tout ça la pièce président Chabania ba excellé sur 10 minutes alobi mambozo beza très important de tozo kenda tozanan abagise sur 10 minutes. Ah merci beaucoup papa merci. Donc président Chabania bi il faut le baoza libre oza à l'aise. Ah merci. Bon. Yamana ngana lingi parce que makambo zo tout nanga faut yoka ba éclaircissement wana. Soko likambo comprendre te ou tout ngai. Obi eloko neza pona nini. Comme ça il peut permettre ba tout so Congo mobimba ba suivre ka réalité za liboyi. Voilà. Makambo ya société à droit d'auteur, ce n'est pas facile. Société à droit d'auteur, c'est plus qu'une banque. Donc ce qui société à droit d'auteur a bien géré. Oui. Gouvernement congolais a accordé fameux mbongo na Sokoda. Nimangai. Mais oui, si c'est bien géré. C'est ça le problème. Mais abino bagi na ba nyongombe mais ya bato bazao sa kuna na Sokoda. Bagolo ba 6 mois, ba quelques mois impayés, na éviter ce busugi na bango ndeni. Non mais bato nanga na zaki mukona na ministère, na moni bato ba sali déclaration ba lobi que ba bengani bango pour les mbongo atina ngatiango na coffre musuza ko tika bango na musicien moko boye ezola na ndako na ye makabebele kaka makabebele ya mwana biso ba longoli biso d'ailleurs mwana nanga moi moko lobi omoni mwana oyo na boutique na sana Sokoda mais même la somme ta elamba boye sate parce que mbongo esate moni donc ba yaki na ministère et puis na monaki muta oya za na chaîne oya lokola ya Zakari nani yo scène
CNN a filmé qui yango et les gars ils dans la télévision et les gars peut-être bino besoin de tenter à hôtel mais bis total tola na radio surtout à ce qui concerne ma sokoda donc siko bato ba se plaindre ndenge wana bino bo komisi bango wapi donc bazakaka to bolongoli bango bo benga na bato baza na sokoda wana bato baki ba secrétaire bato ba robeta ba ordinateur mutu mutu na rôle na ba sentinelle pe bazaki kuna bato wana na minute ba komi ba chômeur d'abord pour le moment balongoli déjà directeur général DG oya mwasi oya pembe wana ouais balongoli ye bati mutu mususu mutongo nani ça ne se passe pas comme ça mutongo nani non to ba comboter parce que les gens vont dire ah yozo za contre bango non il faut to langa ba norme c'est à dire il faut le moza passi to ibi to za la connaissance ya droit d'autorité nazib c'est solo muko to mono keneka ah bati boy a ibi obi po itambola bien moto yibi faut bakanga yo oui mais on a biso oyibi ngata na banena na wera lobaki yango ba traité de muté mabe oka ngai tamu ngai nazwaki direction ya Soneka ba nommé ngai première des choses na service contrôle pour na remplacer ki directeur moko boy directeur yango a détourné plus de $20,000 na salagi nini likamba liboso na kena moni procureur na bikangela nga mutu wana directeur général kangela nga pourquoi bi na la ba preuve mbongo yaki awa to moni ya muté akendeki prison ah bon oui wana ba traité de muté mabe non muté mabe te to lingi ne mboka ngo itambola malamu na papier na prison Soneka ngo lelo pe eza na baisse makasi mais non ndenge ndazo yisa bino toujours ba chango na ba société ekoya batoyo baza na kati baza ko gérer malamu te croyez-moi c'est ça le problème je suis là do mamuna kaka mbongo admettons que yo kuza na banque moko boye okuti 100,000 ya sokoda yo za par exemple PCA ou bien directeur général koyi bateke 100,000 wana ya yo 100,000 wana yo zaka na droit ya 25% pona utambusa société il faut longola 25% na mbongo wana mais soko ke ozi nyonso tout ozi nambonga ba ya droit c'est ça le problème sikoyo est-ce qu'on peut éclaircir nanu bato ba olanda biso droit d'auteur muto azaka droit d'auteur nanu ndenge nini muto azaka droit d'auteur d'abord na bangana l'exemple ya musicien chanteur oui asali nzembo na ye allez à quel sikoyo na société à droit d'auteur à quel go déclarer yango nzembo wana wasali bon soka linge bisenze mango soka za na moyen à jouer rôle mibale il y a éditeur na auteur compositeur parce que éditeur a 50% de droit d'auteur et auteur compositeur 50% il y a droit d'auteur tant yo OK na société il y a droit d'auteur déposer acte de cession contrat de cession ou vous savez na éditeur si vous êtes un éditeur pembeni si vous yomoko vous savez yomoko si vous pensez éditeur a signé bon tant que côté siko boye aussi œuvre na yo ba exploiter et puis société iko ko joyango la makasité il faut yomoko autorisation na yo yomoko koleloko kende kula pala ah ngana ye ko faire inscrire banze ko déclarer banze munanga yango yo contrat de signer éditeur yango wana suki tikeli pa éditeur société wana e kamati yango et tindengo na monde entier vous suivez bien oui batina na monde entier na Gema na Allemagne na États-Unis partout et que partout sikoyo ba mbongo ba droit d'auteur za wana ba ko futa auteur compositeur 50% éditeur 50%. Sikoyo question est très important pour votre comprendre était au moins leur autant ba somona ebel ça va tout sous tension mbongo wana siko ba zo ngonde ni mbongo wana soki société na bino est bien organisé vous avez des contrats de réciprocité contrat wana et ko permettre yo na mutu wana société mboka wana et ba lotini lo mbongo soki musique no ebeti kuna soki musique ebeti na radio na ba télévision ba imprimer ba nzembo na yo sur CD tout ça ce sont le droit CD sont des droits mécaniques oyo za na télévision c'est zali droit de reproduction mécanique pour na nzembo droit de
oyo ebeta na chaîne na radio tout ça bon nyonso wana tango basali répartition soko za na contrat na bango ali batindeli yo bafeye bayibi ke oyo ezali nzembo ya franco oyo ezali nzembo boye ebimisi autant nzembo kofi ebimisi autant nzembo papa weme ebimisi autant na lero wana soko yo moko okozala pe na contrat kaka na bamboka wana mboka wana sikoyo bakopesa yo yango mais soko ozali kaka na contrat kaka na Sokoda pour le monde entier automatiquement bango faut batinda ngo na Sokoda alors tango batinda na Sokoda sikoyo yemza juite so alingine ko laksa binote alaksa bino peut-être alena ye e wo banengi oye banengi mbongo ye yango wana sikoyo wana ekomi suka na mbrouille bon po batu misu ba opesa bango ba $800 na ba $900 basilikaki et puis na bito so ebili kambwana na yebi na nyoso na lana kango et puis mbongo oyo ezalaka pe yaka bati kombo ya mutute euti na Goma euti na Lubumbashi euti boye eye bati kombo ya mutute mbongo wana babenga ngo les droits irrépartissables. C'est-à-dire quoi? Tout va tellement tout faut y bango pour gérer le coin. Il faut tout cas ça la clé de répartition. Clé de répartition, c'est-à-dire calcul mo basalaka pour permettre kingandi akuzwa combien. Mais soko uza mutema mabe uzimbongo wana. Ezana comment mutu ezate. Ole na yo mutu. Oh. Mutu be utuna, mutu nana utuna. Na utuna. Mutu utuna yazate. C'est ce qui se passe. Et même liboso même la siko ezole kaka na Sokoda wana ya liboso na ya mibale mais bien sûr siko na ngina yeba eloko mo Mikolo par exemple Mikolo ngaza na poto fallait batinda 150,000 euros batinda na Sokoda nani atinda Sabam na yibisi des prêteurs mukonzi kuna na bi non kotinda nante parce que bruit zanan tango butinda ngo ekomona ndingi nini mbongo yoka bakabula ba musicien o ba donso bazoki wana eseki mbongo ba copie privée ça n'a rien eseki ba musicien te donc ba 800 na ba 900 ba pesa na mission na musicien te oui eseki ba artiste te eseki copie privée ba to basaka ba nani ya na ba terme ba nego yoka ba sala ko pesine ba se ba photocopie ba se ba nini mbongo wana dans l'ensemble et ba benga ngo copie privée et mbongo wana et yaki pour na bango parce que même de soyant des prêteurs j'étais très étonné mbongo to tindi bino kuna to yoki ba artiste ba zui ba danseur ba zui oui mais c'est anormal c'est mbongo ya copie privée fallait ba pesa bango donc et yaka te que wana yaki comme combo ya rakité batina copie privée mais fallait siko mutu o analyser bon mbongo yé ya banani au vend ce conseil d'administration au bengi même na poto aux précision mais j'étais très étonné si mbongo bakabuli na batu pendant que ezaki droit na bisoté. D'accord. Nous sommes toujours sur ce plateau en train de parler avec Verkis Kiamwangana. Les détails sur la Sokoda, c'est très important. Le PDG Verkis Kiamwangana est toujours en vie. Il existe avec, bien sûr, VV Center, Studio VV, Mamouze Bélé. Quand même, comme je suis avec lui sur le plateau, j'aimerais quand même que vous puissiez suivre ces images rapidement et nous en aurons retrouvé tout à l'heure. Oui, il est possible. Il est possible de rouler tout un mois à seulement 15 000 francs congolais en profitant de votre consommation réelle d'électricité. Il est possible de rouler avec 0 francs congolais grâce aux panneaux solaires. Oui, il est possible de brancher, recharger et rouler. La V5, la première Jeep 4x4 électrique au monde, efficace, 5 sièges, air conditionné, vitesse maximum de 120 km/h. Système de direction EPS, une autonomie maximum de 200 km après 6 heures de recharge. Plus question d'entretien régulier dans les garages. Désormais, économisez votre argent pour vous procurer de la V5, la Jeep 4x4 électrique à crédit à travers vos banques à seulement 30 millions de francs congolais. Oui, vous avez bien entendu, 30 millions de francs congolais. Puis, roulez sans polluer. Changeons de vie, changeons d'automobile. Vente exclusive de Congo Electric Motors. Le futur est entre vos mains. Maman, namoni na mwana na réunion na ministère aux Osani. Ngai naza agent Sokoda, agent terrain. Nazali na zembi na kati ya musala, na boni na kati ya musala.
mais bali ko futa biso mbongo te bali ko futa biso mbongo te problème keli alobi na TV o afuti biso mbongo mais mbongo yango namoni yango te nazoka etambola na mwana terrain mais nazozwa mbongo te mbongo namoni te tala ndenge nazotambola na mwana salaire eza te mais sikoyo problème okende afuti yo te na sokoda yo ye na ministère kosala nini toye kodeklare mpo toyokaki alobaki na TV ke afuti biso me mbongo yango tomoni yango te yango toye mpo na ministre mpo toye kodeklare soki asolo apesaki mbongo donc oye koconfirme soki pole afutaki asolo eba ministre koconfirme soki asolo afutaki me balongo balobi mbongo yango eza te yango toyeya. Ok, merci. Ok, bon papa tomoni bino awa na réunion na ministère eza problème nini? Bon, ce que tu as dans le ministère, tu y es pour d'abord tout réclamer Batouan Bisso et puis Barré na Bisso. Ça fait déjà plus de 18 mois. Bajan Oyo, Bazako Futamate. Et puis ceux qui sont dans l'administration, basali moi service minimum. On a des informaticiens dans la société. La société est informatisée. Mais nous avons dans la minute, on travaille à Ndengenini. Travailler à Ndengenini. Parce que les gens qui sont futa bangote ya ontoye na ministère du titel oyo ekambaka ba service ya sokoda na ntinete bazo solution pour nango pour te baza nyonso baza na besoin ya mbongo na bango et puis baza na besoin kosala musala ana besoin basala musala mais ceux qui ba futi bango mbongo te basala musala nini. Mais maman va pesa bino bachela bino sika wana ya ko futa bino te. Bon, toyoki bandeko ba lobby ete mama oya sika bachela ki biso na kati ya sokoda étant comme DG. Yé lokola travail dans bisike belé. Ayebi ndenge nini entreprise etambolaka. Abi lokola entreprise ekomi na ka oyo ba futa ba agent ba rere na bango po ba banda musala. Ba o bazalaka na balingi te bazi mama na balongoli de balongoli DG wana banda vendredi. Comment maman on a? Maman Véronique, aza haïtienne. Maman Véronique. Ok, merci. Tous ba cadre universitaire. Oyo baza mieux placé ya koyeba kotambusa eloko oyo. Poto remarquer bango moko ba société. Bazo sala ba acrobatie. Ndenge zao, bela vitesse l'équipe trop comprendre. To kupoli bango ba tshebso to dîner moi vitesse. Dodan pe kota na sokoda. Dodan pe kota. Vitesse l'équipe o kumba na 5e vitesse atayo moko. Ba de dire moi mko na tshebso. Kasi dodan la ba mamne so na tshebso. OK. Appelez maman. Oui. Chers téléspectateurs de Congo Web Télévision, et encore une fois, merci à vous qui nous suivez de partout, Kinshasa, Brazzaville et ailleurs. En tout cas, ça se parle de partout, de ce qui concerne la Sokoda. Nous sommes obligés d'entrer dans le dossier, de parler de ce dossier. Et voilà pourquoi nous avons M. Verkis Kiamangana sur ce plateau avec lui. Nous sommes en train d'aller dans l'esprit de découverte parce que nous devons savoir ce qui se passe réellement dans la Sokoda parce qu'il est à l'intérieur. Toto Landasko déclaration, il y a Bato. Bato na bilongi na bango ebi bango poyo po na quand même moko ya Bato Sokoda. Bato na oui, tant na bureau na mona bango. Tuna yeko tala bango na mona bango. C'est comme tabengani bango bino bato bo kotisika to ba polin po na kuna ba oloba ke no ba bengani mundele wana. Te ba bengani ndenge ba lobby que ba bengani bango mutabengani bango il a dit conseil d'administration ya polin. Mutabengani bango ba futi bango te. Mais bango ba bino il paraît bato a polin ba na télévision que bazaki payé mais bango bazaki bango payé baza payé te. Yangwana non seulement ba payé bazaki bango payé te mais bengani bango batina ba fiche ndenge ba futaki bato. Donc ba futi bango ndete. C'est pas grave. Wana boyogi yo mo yogi bango. Wana sona lebi commencer so veki ça sali interpréter ngo mabe non. Nga yo mo yogi bango. Nga na kota na kati wana te. Mais dis-moi, yeba que directeur général Mwasi oyo balobaki moi c'est spécialiste ba commissaire kuto ba pese kuto jeep oui. Mais curieusement balongoli donc ba ça qui étude te ba yeba c'est quoi le loko zo embrouiller bato awa bato balongoli mwasi wana eza ministre to non bato balongoli nani balongoli mwasi wana madame Véronique eza ministre to ba polin ba polin ah bon ba polin balongoli
Mais balobi oyo ki ngote yo suivre. Si nalandi. Pas problème. Siko nalinga ki yonde o confirmer biso. Siko awa guerre moko ezali déjà entre batu ya Soneka na batu ya Sokoda na place à kozwa bambongo. Batu ya Soneka balobi baza na droit ya ko percevoir ba droit d'auteur. Oui, pourquoi? Faut yo kala pourquoi. Nasi ça. Sikoyo batu ya Sokoda baboyi. Balobi soki batu ya Soneka ba ye place na bo benga biso ba okanga bango. Histoire wana esuka ndeni. Bon. Basoko batu ya Soneka bazana arrêt. Arrêt ya tribunal. Arrêt wana est autorisé bango va continuer à fonctionner. Ah bon? Ah mais oui. Bazana bureau na RTNC. La Soneka. N'ébite hein. Songa na zali ministre mais na usala nini. Kuna baselibo, kuna les ordres, kuna bo. Yangwana ministre na biso yoki a réagir. Non. D'abord, vous avez 33 administrateurs. Mbongo zobima pona ba jeton de présence. Combien? N'évitez pas vous comprendre nango hein. Les zobima combien? Maintenant que Owada a lui pas question. Ba administrateur va travailler sans que ba futa bango. Mais ba uzana na so za malade, bi transport na ye ba ko pesa. Donc bis faut respecter ndenge bango ba lobi. Neti ndenge ozali wana ba ndo futo te. Bongo ba futa nga. Ba futa répéter. Futa nini. Oh. Non, c'est vrai nazib sayo biso zo sekela ngume eza nazo kango mawa. Pour la banda ko loba makambo banda kala na ba kaka. Pour la Sokoda etambola biso ta do de to etambola moto ayibi fakende prison. Mais si vous avez un bango te, n'a pas na koti wana bi ah ti ngana ko liana nga parce que bon sona leba osala na rien. Mais il faut déjà commencer go moto yibi bakanyo. Makambo ngi zo le kana na Soneka batu ba comprendre le sens ya arrêté. Na Sokoda. Na Sokoda. Ba comprendre le sens ya arrêté. Arrêté oyo azotia au ministre Sali azotia mutu nyonso na nzela. Yo za candidat. OK. Yo za candidat. OK. Vous se rassemblez dans la salle, vous allez à l'élection. Ce que obimi, tout en respectant ma norme et à Ouada. Or, norme et Ouada, 22 personnes, il ne faut pas l'ongwa dans le conseil d'administration. Vous pouvez comprendre. Et Moutouana, soit vous venez à Ponango. Mais si vous voulez, il y a confiance. Mais c'est comme ça. Lui, il faut respecter un mot. Makambo Pena Abisso Moussika, merci beaucoup au PDG Chabani Record, merci à Simeon Moussindondo qui nous est venu des États-Unis et qui nous a amené des investisseurs ici à Kinshasa. Nous remercions Jal Kikita aussi qui est ici à Kinshasa depuis un moment donné, Roger Mata, 10 ans de pouvoir, qui est en direct de la Belgique. Merci à toi. Nous remercions aussi celui qu'on appelle Kyle Inga, le Copperfield d'Afrique, qui nous suit depuis quelque part. Il s'est déplacé de quelque part. Il est en train de nous suivre. Nous te disons merci et merci à Willy Moucheni parce que ce sont les partenaires de cette émission. Et je le dis et je le redirai toujours, la boutique Co-Création nous accompagne toujours dans l'habillement. Et merci beaucoup à Jules Moucheche. Tozo kende rapidement parce que Tozape Kolinga Koye Bamambe Belé. Verkis qui a mangana oaza PDG mutabanda makambo ya production pe na parmi ba premier na mboka na biso ya zana kati ya créer ba studio afuta pe ba artiste musicien yeyo azali awa to profiter pour sur la mambo ebele na mukuse yango na bo comprendre quand même sikoyo awa nazo chuter kana question moko Verkis qui a mangana tolobake lelo oyo so muto alingi ayeba a s'informer sur Sokoda vous en êtes où Bossi Boche suspension en cours de traitement nani aza DG Sokoda est commis rapi na bokuse. OK, mais parce que au tingana suka na suka te hein. Place au komakiwana. Au suka na troisième point. Oui, troisième non. Quand on a dit convoquer l'assemblée générale extraordinaire et une assemblée générale ordinaire qui procédera à 2 points. Nous avons un problème. L'adoption des statuts de la Sokoda conformément aux actes uniformes de l'OADA. Superviser l'élection par les administrateurs, non, superviser l'élection par les administrateurs
issus de différentes disciplines artistiques du président du conseil d'administration et du vice-président. Présenter le nouveau conseil d'administration au ministre de la Culture et des Arts. Faciliter et assister à la remise et reprise entre les conseils sortants et entrants. Faire rapport de toutes ces activités au ministre de la Culture et des Arts. Moi, je ne sais pas si non. Voilà. To lingi te to sangana ensemble. Ezala te ke mutu na kwena ye to za solution mokote. Sikoyo osoki selo mokote wa. Article de cette commission est composé des membres aussi après. Monsieur oui. Verkis Kiamwanga na mateta. Monsieur Nyokalo Mvula. Monsieur Ndungi Mambimbi Masumu. Bozali Pena. Suite culture et art, monsieur Bidjampasi Sek Bidans, monsieur Baloufou Bakupa Kaninda, monsieur Liolo Limbe Mpwanga Alfred, monsieur Lema Koussou Lucien, monsieur Suzy Kasea. Le bureau de la commission est constitué de la manière suivante. Monsieur Verkis Kiamwanga Mateta, président Nyokalongo, vice-président, donc Yonde président, Nyokalongo vice-président, Ndungi, donc Masumu Debrende rapporteur, Bidjampasi Sek Bidens rapporteur adjoint. Article 4. Cette commission a un délai de 45 jours pour terminer l'émission lui confiée. Les frais et des bourses de la présente commission sont à la charge de la Société congolaise des droits d'auteur, droits voisins, Sokoda, en sigle. Banza Mukalai, Sungu. On a ministre Moutouassini. Oui. Mais bon, est-ce que au moins il y a le bien que Bissoto va nous diriger Sokoda? Bon, 45 jours. Oui, 45 pour te diriger 45 jours pour te respecter, tout est en ordre. Makamouza wana. Mouto est l'inga zalani président. Pas de problème. À postuler là y a la salle et puis il faut remplir critères. C'est très important parce que oya allez chanter rayer abinga inazala président Sokoda asala tanze mo côté a déclarer peintre moko pa oya peintre moko oya mais na ba peintre pe il faut ils appellent musicien mais ba peintre sculpteur photographe sculpteur il faut pas déclarer. Ça ne veut pas dire que vous savez tableau na yo moko ale okena Sokoda ngala saki tableau futanga. Mais par exemple moko il y a batteur de tam-tam. Batteur de tam-tam. Oyo na Fikine. Na Fikine. Oyebi que pour na kaka Congo na biso to yebite. Mais toi na fois à la milliardaire. Papa wana wa bela ki wana. Parce que eloko wana batu bafutaka ticket. Batu musu ba koya bakanga photo esika wana bakangi photo. Ake nango etamboli basali boye afutaki ticket. Mi fois ala na 23% ya mbongo wana ya ticket wana bafutaka. Mais est-ce que vous pouvez savoir en tout cas parce que c'est un auditeur mutu moka yebi yango azate mais tu continuer beauté en tout cas moni c'est très profond et c'est douloureux pour les gens qui ne bénéficient pas de leurs droits au côté intercontinental au moins ba tableau ezana intercontinental wana bato basala ba tableau wana il faut avoir droit d'auteur ba bilamba wana ba texte na texte Africa. Il faut se droit d'auteur. Mais parce que vous êtes parce que la société, c'est ça le problème. Mais il faut que tout ça là un effort, tout y que Sokoda et Zalina Batu Oyo, parce que créer une œuvre. Déjà, Mouto, Veki Sabet à Saxo, elle est comme membre de Sokoda. Non! Avec à Saxo, mais à Salim Zembo, à déclarer Yango. Tant qu'on déclarer Yango, tant qu'on dit que bêta, par exemple, dans la radio, allez, parce que il faut ça, calcul, il y a des gens qui sont dans la radio, chaque minute, il faut ça, le contrat, dans la chaîne, surtout. Chaque morceau, par minute, il nous faut autant. Ça va mes années, ça c'est mes années. Et il dit que, allez, un forfait, non, il faut ça, calcul dans ce sens-là. Mais, on a l'air, on a musicien,
azaki œuvre na ye akukuta kaka ba akuti feye na ye mbongo na ezali azwi mbongo na ye mais tant que bokosala yango ndenge wana te ekozala kaka sokoda esili tokozwa sokoda 2 tokozwa sokoda 3. Ah là là. Merci beaucoup monsieur Verkis Kiamangana, merci beaucoup d'être passé. Merci de nous disposer de temps pour expliquer parce que bino besoin de matin surtout bino ba journaliste en tout cas tu dis c'est tout le monde moi clarté bino ba journaliste bo non bati bino bo diriger sokoda non to ko diriger yango te to ko tende en ordre ministre pendant 45 jours ministre bo se boyo kanité to ko kanité ngi on a 45 jours non bon avancé déjà oh bien sûr to ba bien oh je connais bien to bingi ba juriste ba avocat ba zoya kuna non awa fo bongo te faut changer faut boyer et ça dit comment ça dans la montée mais félicitations tu as avancé déjà commis presque à la fin lobby peut-être à partir de demain tout ça le règlement général donc comment déjà le statut presque à la fin. D'accord, merci beaucoup monsieur Verkis Kiamangana, merci beaucoup d'être passé, nous chutons là avec vous Lilobano Asuka to kabwana Lilobano Asuka nazo senga ba ayant droit surtout ou ba saka ba œuvre to sangana tous à l'ensemble pour étambola ezala ba mundonga ezala ba Blaise Boula ezala ba Pone Mukendi faut tous à l'ensemble tout peut se na ba idée comment to kosala pour accompagner étambola malamu il faut tous à l'ensemble tous à la unir to ko tonga te to ke neteke to tomboki to bundina batu et si là. D'accord, merci beaucoup à celui qu'on appelle le PDG Verkis Kiamangana qui nous a donné assez le temps pour que nous puissions vraiment parler avec lui de ce dossier. Tamboli partout qui chasse à Brazzaville et dans le monde entier. D'ailleurs, Tina Poto Oubengaki, Bozui, réponse à Bino Lelo. Merci à Pablo Mukoko qui est en séjour à Kinshasa à côté de Tosha. Et merci encore une fois au gérant Alexis depuis Fomi à Yolo. Merci de nous suivre. Merci beaucoup au gérant Chika Puissant. Merci encore une fois de plus à celui qu'on appelle de tous les jours, de tous les temps, Jules Mouché chez Boutique Création qui m'habille toujours. Et je le dis. Ce Bobo Zwapena, Biloko, président Chabani Lingaka, en veste bien habillé avec beaucoup d'honneur. Vous allez faire un tour là-bas. Président Chabani Lingaka. Au moins, il va faire l'électricité. Oh, ce que vous avez tant de choses à courir. Il faut que vous ayez un bon sombango. Il y a un débris bon. Il y a cher, hein? Cher, hein? Vous avez PDG. Faux prix. Il y a combien? Non, oui, ça. Mais non, mais Chabani Lingaka, vraiment, il faut te féliciter, hein? C'est pas donné à tout le monde, le mouton, c'est donné dans ma commande. Vraiment, il faut te féliciter. Chapeau bas. Merci beaucoup. Et voilà, nous remercions le PDG Gabi Chabani Record. Merci à Willy Moucheni, merci à Kaïle Inga, l'honorable Jean-Jacques Moutoualé. Et nous signalons que JDT Moulopoué en Europe, il revient bientôt à Kinshasa. Ils sont en séjour en Europe avec l'honorable Serge Kaembe, Dédé Mopassa honorable. Ils sont en Belgique. Ils seront bientôt ici à Kinshasa. JDT de retour pour bientôt à Kinshasa. Et nous remercions toutes ces personnes qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention. Chers téléspectateurs, ils sont au Motema et à Kinshasa depuis quelques heures parce qu'il est venu vraiment hier soir. On tenait vraiment à vous le faire voir en exclusivité tout à l'heure. Faute de temps, chers téléspectateurs, parce qu'il voyage d'ici 5 jours. On va faire un truc avec lui tout à l'heure là, que vous verrez le dimanche prochain en exclusivité d'ailleurs. Et nous vous disons merci beaucoup, merci au PDG Chabani Record. Maman Francine, merci beaucoup. Nous disons, soyez boingolia, bolia bien, na priamouke, boyana café, Congo Web Café, awana Wileri, place ka bureau Congo Web Bezalara. Ils en ont place à Obungate, beaucoup tama kulutu. Vous allez bien manger avec beaucoup de plaisir. Nous vous disons merci, au revoir et à la prochaine. Oui, il est possible. Il est possible de rouler tout un mois à seulement 15 000 francs congolais en profitant de votre consommation réelle d'électricité. Il est possible de rouler avec 0 francs congolais grâce aux panneaux solaires. Oui, il est possible de brancher, recharger et rouler. La V5, la première type 4x4 électrique au monde, efficace, 5 sièges, air conditionné, vitesse maximum de 120 km/h. Système de direction EPS, une autonomie maximum de 200 km après 6 heures de recharge. Plus question d'entretien régulier dans les garages. Désormais,
Économisez votre argent pour vous procurer de la V5, la Jeep 4x4 électrique à crédit à travers vos banques à seulement 30 millions de francs congolais. Oui, vous avez bien entendu, 30 millions de francs congolais. Puis, roulez sans polluer. Changeons des vies, changeons d'automobile. Vente exclusive de Congo Electric Motors, le futur est entre vos mains. Appelle-moi au 89 8 222 222. T'inquiète, je te colle demain sur Viber. Mais je n'ai pas Viber. Smartphoneisez-vous. Vous le méritez. Ne ratez pas les plus beaux moments de la vie avec le nouveau Alcatel Pop D3 chez Tigo. Soyez branchés grâce à Facebook, WhatsApp et Viber préinstallés sur le smartphone. Bénéficiez de 150 MB, 150 SMS et 30 minutes d'appel Tigo par mois pendant 6 mois. Smartphoneisez-vous à 80 000 francs seulement. Tigo.